No, 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 no. Soki neti lelo nzamba fanji kana banji na lola balobi moni mukili masumu swele kiliwa makamba be poli na mukili il faut natinda Yesu ya mibale akozwa Marie une fille fiancée vierge azakana fiancée me basimba na zoto te Maria ko bibali susu lelo pardon tambula ana mobali ba mataka ba itaka basimba na zoto te azali azawa yo moni avant oloba milo bela yo ko le bazali te uzo cheklika na bat musu yo Marie kotindi angana bi misa repentance na miso abatute chemutu na set parce que place au fanjwan anaza rond-point victoire obete gu na victoire to solo ite na bebi sa déontologie pastorale azo le batte so yo ba oza Marie o me ko le batte te Maria ko mona na sulelo Joseph pe amona aza na moi simba ena zoto te Joseph abimi yo Joseph abimi yao atana ba serviteur atana ba papa Joseph abimi omoni zama ka musozo talepe olobite nzamba sana raison ya oselele biso moke parce que biso pe to s'éloigner mingi na nzambe un mois ya pamba un mois ka tolobite luka nzambe obeti déjà chute 3 fois kana un mois musozo yefsanga nzamba limbisa nga papa kende usenga ka nyongo na biro mutu moko boy papa na surtout ki akomi ko embrasser nga na do ti yoke ukoye ti na nyongo atana mobali no temena nyongo bolinga ne pete abi lere moko na ngana kende après mo na sena dédicace na biso lingo bebi sela nga dédicace na tindikiye papa yangu na yenzamba zimbisa ngai nazo mona oyanga ye ya mibimba na mona pasi azoba ulingo bebi sela asa bebi sto linga bebi. Bonjour pasteur. Bonjour. En fait, on vous voit sortir de l'entreprise. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, s'il vous plaît? Amen. Oui, amen. Il était question d'une discussion sincère et honnête avec le représentant de l'entreprise sur la dîme de mes fidèles qui travaillent dans cette entreprise. Comme vous le savez, ça fait 2 ans que certains de mes fidèles, leurs dîmes n'ont pas changé. 2 ans dans une église, même dîme. Non? Voilà pourquoi j'avais engagé mon département d'espionnage, question de me ramener les informations sûres. Et d'après certaines sources sûres des informations, mon département d'espionnage m'a ramené des informations fiables, très vérifiées, qu'il y a certains membres de l'église, fidèles de mon église CDJ, qui nous ont menti sur leur vrai salaire. Et ça, écoutez, l'argent c'est rien. L'argent c'est rien. Mais quand je pense que ces gens ont menti à Dieu, ça c'est ça qui me fait mal. Hein? C'est catastrophique. Voilà pourquoi nous sommes l'IGFC, l'Inspection Générale des Finances Chrétiennes. Et ça, c'est mon département d'espionnage. Exactement, pasteur Tchanabou, pardon. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. C'est avec beaucoup de regrets que nous avons eu à remarquer qu'il y a des fidèles qui veulent brimer les yeux de l'IGF et surtout se moquer de Dieu. Après vérification, nous avons vu que le fidèle, l'ancien papy, touche maintenant un salaire de $5 000
Mais comme dit, il donne 100 $. Bien aimé, on ne se manque pas de Dieu. C'est Dieu qui te bénit et toi tu donnes les dîmes de 100 $. Ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Donc, on a eu cette idée, mes fils. C'est pour sauver la caisse de dîmes. Maman Champi, la deuxième table à Zandou, on va confisquer ça. On a compris que les fidèles essaient de jouer à l'histoire d'Anani Anna Safira. Comment? Donc on n'admet pas ça. Vraiment. L'église c'est En des tout grâces. cas, il y a un adage chinois qui dit Cho cha cho, yamanguba cho. Ce qui veut dire on ne joue pas. Mais il faut donner à Dieu. Vraiment, on te donne 5 000 $, toi tu donnes la dîme de 100 $. Comment est-ce que je vais acheter les cadeaux? Comment est-ce que je vais acheter les talons? Comment est-ce que je vais acheter mes pantalons pattes d'éléphant? Toi tu donnes à Dieu 100 $. 100 $ et lambeau, c'est pas 100 $. Il y en a besoin pour l'éternel a béni. Aujourd'hui, ils ont des boutiques. Dandy, ça fait 1 mois qu'ils portent cette veste. Voilà, voilà. Et tu es béni par Dieu, tu laisses perdre comme ça. En tout ça, ce qui me fait mal, c'est quoi? La plupart des gens qui sont sur la liste, ce sont des fidèles qui portent des noms bibliques. Voilà. Et voilà. Sœur Esther, Sœur Esther, toi la femme du roi, Dieu t'a béni avec un salon de coiffure. Mais tu ne peux jamais m'appeler pour venir faire ma manucure. Surtout frère Gédéon. Non mais qu'est-ce que c'est? Frère Gédéon a de la chance que moi je n'étais pas Dieu. Sinon... Et en conclusion, vu qu'on a remarqué, on a compris. Parce que la plupart qui ont escroqué Dieu, ils portent des noms bibliques. Aujourd'hui, on a compris que les vrais sont déjà morts. Frère Jonathan. Frère Jonathan, il a un dépôt de jus. Ça va. Trop d'Anani et Safira à l'église. Frère Jonas. Il ment. Frère Jérémie. Dans la Bible, on sait que Jérémie, c'est quelqu'un qui a tiré la face de Dieu. Voilà. Mais notre Jérémie, dans l'église, il n'attire que la face des filles. Même les prénoms Jérémie. Jérémie, mais lui ne remet pas. En tout cas, pour finir, il y a une dernière liste. Il y a une dernière liste qui vous sera lue. La liste des gens qui ont été bannis dans l'église. Frère Sam, donnez cette liste et on va continuer. Maman Titi, bonsoir. Bonsoir. Maman, bisoba na yo toye lelo awa pour na poser une question moko à propos ya pasteur Denis Lesi. Pour toyebi yo soki ba poser ba question expliquera ngo clair et net ne makambo ezalaka. Tolingi toyeba. Pasteur Denis Lesi aza comédien, aza prophète, to aza mutaba aventure. Dernièrement a toyoka ki bakanga ki o bazolu kisaye. Eza makambo ya solo to ya lokuta. Peuple baliba yo kayo. Merci moi nanga na sepeli mingi na question na yo étant que maele tonda o mingi na mutu. En tout cas, question pesinga. Na oki pasi na ba. Au pasteur Denis Lesi, o biso toyeba ya kala. Azala ma pasteur. Ando sala ba séminaire aya no zona to ba la miki no zona. Ko le kavando na zona ngale mo zona. À ça, la séminaire, la campagne, plein de bateaux.
talaka na uti musika na oleka na oki campagne ya Pasteur Denis Lesi mwana nga na mata na podium babi basemi na semana bakiti mbongo akiti pani 10 jours mapambo nzemba pesaki nga mais na regrettaka makasi ndenge akoma boye mais na minute oyo nde nakoyebiso vérité aza sous Pasteur te aza libanda ya basali ya nzambe aza libanda ya batumisha moloba aza na makambo sa mosala mais ndenge nayebelaka ye soki aloba na télévision tovandi na tv tosemi bamai mpe tomona miracle wana aza sous Pasteur te oui aza sous Pasteur te nalobi vérité mpo nayebi te makambo ya bamusicien ye makambo ya kofinga bato ye makambo ya kota politike ye au juste un pasteur okosala mambo ya bongo okosala mambo ya bongo te okosala bango te bapasteur ya solo bazali o bazali yango bango nde baosala bato babando banga kokende osambela mais banaoloba na bachrétien oyo nyonso basambelaka bobanga kosambela te mpo na bato mosusu bakokwesa bato te soki bosambela sambela kaka nzambe aza na bato na ye mpe nzambe aza na batumishi na ye oyo baosambela ya bosolo na kati ya mokili oyo baosambela ya baotambola na boka nzambe mais eloko mona ngai nayebisaka Pasteur Denis Lesi Pasteur Denis Lesi nabengi pasteur mpo nazwa deya mapamboli na yo na campagne osalaka na ozona awo kala nalingi ozonga na makolo ya nzambe otika baventure wana tie responsable zonga na makolo ya nzambe tika baventure wana eza malamu te nzambe ayebi yo soki osengi bolimbisi ofukami okonfexe olobi ke ndenge nazonga na makolo no nzambe ofungolo baporte consort onga titi munai ndenge napeso zonga na makolo ya nzambe tika baventure tika bapolitike tika makambo kolobalobaloba ti responsable oza mari oza na bana obebisa koma bapasteur bato mingi bakomi kobanga kosepte bapasteur mpona mambo ya boye conseil kanga na pesi ozonga na makolo ya nzambe nzambe aboya mwane te nzambe akima mwane te conseil na ye nango lelo mpona peso yango wana ozonga kaka na makolo ya nzambe yango nde mwana nga nazali nango mpona pokwa lelo kaka mpona question opose ngai napesi mbote mingi na Durban na présence ya Maleke esika ozali mbote mingi toujours bolamu toujours ezala liboso na yo mpo nayebi ke motema nde ezala malamu mpona bato kaka ndenge osalisaka continue kaka yango nzambe afungola baporte no présence ya Maleke titi munani nasalue yo esika oza na kati ya Durban. Autant une autorisation à faire que les femmes doivent devenir pasteurs. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de femmes pasteurs. Et il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la parole. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous avez vu ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Si vous voulez faire prêcher des femmes, faites-les prêcher. Mais moi je vous dis que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas en arriver à ce stade de fausse doctrine. Il y a des doctrines de démons, c'est écrit. Lorsque Paul parle de la fin des temps, il dit, mais il parle des doctrines de démons. Quand on baptise des gens par... Non, 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 non. Unazotuna soki neti lelo nzamba fanji kana banji na lola balobi moni mukili masumu swele kiliwa makama be poli na mukili. Il faut natinda Yesu ya mibale. Akozwa Marie, une fille fiancée vierge. Azakana fiancée mais basimba na zoto te. Marie akobi balisusu lelo. Pardon? Tambula ana mobali ba mataka ba itaka basimba na zoto te. Azali, azawa yo. Mon avant oloba milobela yo. Kolo bazali te uzo cheklika na bat musu yo Marie. Yo Marie. Kotindi angana bi misa repentance na miso abatu te. Chemutu na seti. Parce que place au fanjwan anaza rond-point victoire. Au bétek na victoire. To solo ite. Na bebi sa déontologie pastorale. Azo le bate. Soyo le oza Marie omi ko le bate te. Marie akomona na sulelo. Joseph pe amona. Aza na moi simba ke na zoto te. Joseph abimi. Yo Joseph. Joseph abimi yao. Atana ba serviteur, atana ba papa. Joseph abimi. Comment ni zama kamuso zo tale pe olobite. Nzamba zana raison hein. Ya osele le biso muke. Parce que biso peut s'éloigner mingi na Nzambe.
un mois ya pamba, un mois kaka tolobi toluka nzambe. Obeti déjà shit 3 fois. Kana un mois. Msozo yefsanga nzamba limbisanga papa. Kende usenga ka nyongo na biro a mutu moko boy papa na surtout ki akomi ko embrasser nga. Na bi do ti yoke ukoye ti na nyongo. Atana mobali no temena nyongo. Bolinga na pete. Abi lere moko na ngana kende. Après mon na ba dédicace. Na biso lingo baby selanga dédicace na tindikiye. Papa yangu na yenzamba zimbisanga. Na zo mono yanga ye ya mibimba. Na mona pasi. Azoba ulingo baby selanga. Asa baby sto linga baby. No, 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 no. Si vous avez un chrétien kassaïen, mais qui n'est pas délivré du comportement kassaïen, vous allez vivre. J'ai vu même des pasteurs kassaïens, des chrétiens kassaïens, papa, impossible. D'abord, kassaï, anikalaka mutu moya, if orgueil. L'orgueil là, c'est le comportement d'un peuple, d'une famille. Moi, je suis on attend mon vie là, il ne faut pas entrer. Ni kassaï. Soit kassaïen, mais reste kassaïen chrétien. Attention, qu'on se le dise la vérité, mes amis. Moi, je travaille chez Papy. Qui doit me payer? Qui va me payer, moi? C'est Papy, hein? Ça, c'est on a sema natumikiaka Mungu na atakuripa. Kama natumika kazi ya Mungu ni Mungu atakuripa. Mais pourquoi on comme mendiant? Manake na Mungu alikutuma. Kama Mungu alikutuma na unatumika kazi ya Mungu, donc unatumika juu ya Mungu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu regardes une personne, toi tu penses que la personne n'a aucun potentiel et Dieu voit cette personne en bénédiction, Dieu voit cette personne comme un produit qu'il est en train de façonner. Si j'étais certaines personnes, franchement je ne m'arrêterais pas pour définir le sort de quelqu'un et dire que non, cette personne n'ira nulle part. Parce que Dieu peut changer la vie de cette personne en une fraction de seconde devant tes yeux et toi-même tu vas te sentir très ridicule d'avoir décrété quelque chose sur la vie de quelqu'un. Lorsque tout le monde a parlé, lorsque tout le monde a réfléchi, lorsque tout le monde a dit ce qu'il voulait dire, c'est Dieu qui décide en fait. C'est les plans de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que l'homme a ses projets, mais c'est ce que Dieu veut qui s'accomplit. C'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Et il est aussi dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Pour une raison. Dieu n'agit pas comme nous, il ne pense pas comme nous. Ce qui est moche pour nous est beau pour lui.